Uta ebandela mokili tata nzambe alobaka kambala mibale na Israël pe awa na République démocratique du Congo. Ce qui te sali parallélisme entre Israël na Congo et mboka ya tata Kimbangu tobengi ba kimbangiste. Tokomona ete Israël ezalaki bongo kombo ya moto Jacob oyo abotaki les 12 tribus ya Israël. Nde na kati wana ya mwana na ye Joseph oyo bandeko na ye bateraki na ntina ya likunia. Nde tomonaki libota ya Israël bakotaki bongo bowumbu na Egypte. Bazalaki bongo 70 oyo bakotaki. Na histoire babimaka 600 000 personnes. Kasi ntango Israël to Jacob amonaki ete mikolo na ye epusani mpona kotika mokili, abengaki mwana na ye Joseph mpona koyebisa ye ete ngai soki nakufi bokunda ngai na Egypte te, nzoto na ngai ezonga na mboka ya bakoko na ngai esika motolo na ngai ekundama. Joseph asalaki ndenge tata na ye alobaki na ye. Na ntango na biso ntango tata Simon Kimbangu aye mpona kosikola biso libota ya bayindo, ayebisaki bakoko na biso ete biso tokosala bowumbu na mboka mosusu te, tokosala kaka na kati ya mboka na biso Congo, tokokende libanda ya mboka te. Kasi na suka na yango tokozonga na bamboka na biso esika towuta. Bowumbu ekosila, mikili na biso tokotambusa yango biso moko. Nde ntango bakangi ye na 2 septembre 1921 akei kosala prison pendant 30 ans na Lubumbashi. Nde ayaki kokabola nzoto pe molimo na 12 octobre 1951. Yambo tata Simon Kimbangu akabola nzoto pe molimo, abengaki mwana na ye papa Joseph Kengenda Ntima. Ayebisaki ete soki ngai nakufi, nzoto na ngai ezonga na mboka ya bakoko na biso esika motolo na ngai ekundama na nkamba. Pe papa Joseph Kengenda asalaki ndenge tata na ye alobaki na ye. Le 25 mars 1960, basali exhumation pamba te tata Simon Kimbangu etant que prisonnier ntango akaboli nzoto pe molimo, bato ya bonne volonté basanganaki, bazwaki nzoto ya tata Simon Kimbangu bakundaki yango na cimetière ya Le Sapin. Nde après 9 ans na se ya mabele, tata Kengenda ayaki kokokisa mokano ndenge tata na ye atindelaki ye ete azwa nzoto na ye azongisa yango na mboka ya bakoko na ye. Nde le 2 avril 1960 nzoto eutaki Lubumbashi pe esalaki escale na Kinshasa na Matadi Mayo. Nde esika wana nzoto ezwaki mwa ngonga mpona recueillement. Kasi bato ya mobulu lokola bazangaki te, bayaki ete bafongola cercueil ya tata Simon Kimbangu. Par là de tata Kengenda Ntima bamvoila bapesaki autorisation ya bagene basala sécurité ya nzoto. Nde esika lisanga ya ba surveillant kimbangiste ebandaki.